Nafuka mi grand caisse na ye pa na yo na ye kolela yo zali ya na ngai ya na tika kiyo tala bana kipiti ba honore yo basali oyo bakoko sala nga na ye liboso na yo kolela yo ya kutika nga te soutenir nga spirituellement physiquement yo za mwana nzambe nga mnanda ki yo sala nga grâce wana na soutenir baleki yo tika ki na kombo na Yesu. Merci beaucoup ya kozalaka ya na kombo na Yesu. Na kombo peuple na yo ya Kikwiti na kombo bakinois na kombo batu nyonso na kozala fidèle na kosimba orchestre yo tikaki na kosimba ngo bien na kombo na Yesu ya kotika ngate na kombo na ensemble. Amen. Na maboko kwa pesa bana kitu na maboko ya nani? Ya Jolie Mubiala. Incertain netikaka bana Victoria Leson balubaka incertain na ba nyanya surtout ya bonga les médias votre chaîne partenaire la chaîne ebele oyo balinga toza na bango ensemble na banda batune surtout na pesi bino no stumbote toza bongo awa na mabele toza bongo awa na Kikwiti ville Kikwiti mboka ya ebene ya King Kester 8e anniversaire né déjà yango depuis akenda depuis atika biso 8 ans et Koki, les yango to kiti awa et longo na orchestre mobima ya Victoria et Leison ensemble na vena biso Jolie Mubiala et mo ko chapeauter ba loba Victoria bimé belé mais kasi o ya solo ba lobeza bongo Victoria et Leison ozo chapeauter et pas ya Jolie Mubiala tous na bango ensemble to kiti bongo na kwiti na so pesa bino programme ndenge ba ko mezo lekela awa. En tout cas, bon s'abonner, bon ticket la bongo branché na bongo na média chaîne OEP Sabino Makambo et puis na ba chaîne surtout partenaire na biso oyo ko ba image oyo. En tout cas, trop bana bongo église et pas iwa pi ba la messe na kombo ya Emene ya le dauphin Emene ya King Kester mais c'est ça les monde après messe to kende in et longo non maire de la ville to kende bongo ko dévoiler statut au monument ya King Kester pour au basaki liboso to lobaki ezaki chinois mais ya tour eza pena chinois te na tour pena bazui pena ye moko pena King Kester pena mobimba na ye abeti bablo la beta bakangul na ye ba telemi pena meko pena donc bomona yango après wana moi ba tour pemel et puis bon ba interview ba lobaki et rozala en tout cas restez branchés et puis continuer bongo pour s'abonner massivement dans la chaîne Abisso bongo na média to kutana Hermon.
sommes pas pris, c'est pas comment pris à pied levé, mais ici nous voulons accorder la parole à l'un d'eux, il s'est déjà préparé. Si vous pouvez passer, donner, placer un petit mot. Parfois, s'il y a le programme, des activités, il peut passer dans 3 ou 5 minutes, nous donner ce programme et placer un mot. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, vous constaterez que chaque année, nous essayons de commémorer le décès de notre grand frère cher aîné, Kinkester Emener. Et cette année, c'est un peu spécial, avec l'arrivée de son aîné, ce qu'on dit en français pour un jeune frère, Mbuta Joli Mbiala, qui est venu ensemble passer cette journée dans la méditation avec nous pour l'âme de l'illustre disparu. Alors, rapidement, le programme va se présenter de la manière suivante. J'aimerais parler à la langue nationale, sans vous bandonner Oua. Kanabetu basika awa, comme ben bana kikutu be lombande, statue en tête avec tulaka. Yo vandaka kitoko vebe kritika kayo, na souci na samu na ko adorer, pas ko adorer pour t'excuser, honorer. Leader na ben emblématique qui est mort mais qui n'est pas mort, qui vit toujours parmi nous par ses œuvres. Monsieur le maire s'est investi na vous changer statut. Juste là bien que votre ensemble ben bandaki vous vendre ataka vebe fika yo vebe kangula, mais officiellement ville vous pesa yo na ben ou vert. Maintenant aujourd'hui c'est l'occasion awa kabet katuka wa bepe kuma na lieu ya monument tata mère de la ville ou katula voile comme on dit en français dévoilé sambu que officiellement yo kuma appartenir à la ville à Kikwit. Alors pas na fioti mais ta katuba fioti ti na procure sambu mbuta mepisa leki mepisa mpangi mepisa betu bantu fete ya bayandi sambu na kupesa ndi ngolo ya fula kisalu ya mbuta na betu kusalaka. Pour moi Kester c'est un professeur ordinaire. Ya mepesa betu malongi même munge longa kana nzonkanda nene, je suis chef de travaux. Quand on a fait exemple, on a cité Socrate a dit non. On a Toubaga, Kester ou Touba. Rédi a mis sur Touba. Ce sont des grands philosophes. Il y a peut-être venu la Karande. Mon trou Katou Nantama, Sambu ya Pesa di Valais. Bête moi je fais ban. Et ça, campagne la bête. Alors, na yo pas de quoi na procure, bête mais sur la dans la sobriété, puis c'est Mouda Joli. T'avais na concert il y a nene. Na 14h na stade. Mais tout va bantu tako kakuna mingi vefio. La logique nyonso mutalomba mutajuli samu mingi kusaba ve ya jedona me katwa kantama na kati ya Kikwit ya lenda stelama sambu population ambanza nandi umona yandi boku budila ni maboko boku pesa ni ngola wa betu na nzoya nzambi sambu bible ketu ne yina bena kangana nanshi mundu takangayo wapi azulu. Alors, message de monsieur la même katou pesa, on met pesa mon kutu dia ngemba mingi pise message espoir car la Bible dit si nous tournons nos faces vers lui, elles ne sont pas couvertes de honte, elles sont rayonnantes de joie. Merci mingi mutajoli metabingante. Fioti samu na kutelama, bampani na metu kumona merci. Chers membres de la famille biologique de Kester,
personnes et les autres. Donc c'est notre grande fierté pour Ville-Avait, à Koutoumi-Layor, à Bata, une bonne fête aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Parce que j'ai un 8e anniversaire, il y a quelques qui remené devant la presse locale, message de Rosani. En tout cas, mais ça fait la trop, même on a même pour s'en appliquer, parce que c'est vraiment bien. Moi, on a quelque chose qui est bon, parce que même pour tout cas, ça fait beaucoup d'années, mais pour un an, on a quelque chose qui est mis. Moi, message pour un événement de en tout cas, ça m'a dit que bon, moi, invité par la Union, c'est une petite, pour que ça va être monsieur le maire. Tu n'as qu'à tout la base maïna puis beaucoup ça ça va être ça va avec ce que la gare en stade après il y a le pas bien Charles député beaucoup ça mini donc comme ça on se prend ensemble moi il a lingala pour la presse qui ça s'appelle Zalia oui alors bana mokili ya mobimba na pesi bino mbote certa nga na yena kiti na terre manga donc tu vas faire manga banani Metz, surtout que le monument au maire de la ville a sali na batu nyonso na ki maku e pa azato pesa pesa mbote na invité batu tu ya kipiti bande ko ngami sa kipiti boya ebele na stade na biso ya 30 juin au tobenga kala Charles Ekitele tout circulation ensemble voilà on va reprendre ensemble merci exact Fumo ya bwala. Sikoyo bokolega kuna so bloquer nzela ba karo to wala. Captain. Des affaires mécouilles. Bagui et main. Leader naturel.
Donc, il y a une minute, lelo bana Paris eloko baki nango besoin yangoyo na bino nyonso bokoti ya lille José Mubiala Dodo Ndomba Riri Lembe Pole Polesha mingi ya koloba te Dodo Mukoko Misère Misérare Kabobo ya Maneli toyoka sikoyo événement ndenge ozalanda bolandango toujours en direct Joli Mubiala baki yemen Kikwit Tolo ya Moutamu Vuey, Joli Mubiala, yokele ana Kikwit. Yandi kele leader naturel na famille Mubiala. Alors Victoria, elle est son. Yo ya bega na mona na mfumo wa bola gelawa. Agena mo ba kriya ke pesa beto wa comme ça beto futula kaka. Mais avant ku banda beto bandante kri na beto ya sosak. A sosak ya ntete be futula amour ya zole discipline ya tatu mfuata kumfuata mfuata kumfuata ilele yekele. À son sac, amour. À son sac, discipline. À son sac, voita kumfuata, voita kumfuata. Ilele ilele na mkuu. Ilele na mkuu. Na mkuu. Chikicha cha cha. Chikicha cha cha. Mamono ya melale. Mamono na Zulu. Beto vande mamuno ya melale mugena kiesa mingi ya komona bampangi na munu place mutolu na munu bomem kujikamaka muge mona maire ya ville na betu ya me mona munu biaka muge mona ba docteur ke pana bampangi na munu ke pana chirichara ya mu bisira di bele mpeme basika mandefu bila na maboko ya pana joli muge mona ba sapeur na betu tuka muge mona ngolo ke kaka tuka muge mona kodo kapalai Memona viens mon fico kito dembela chiquita mamuno ya melale bona mutangu mbongo Mutangu mfumwe Dona mutangu mfumwe Udila tomu fane Maboko sana betu mosi Auster kampungu munga Mamuno ya melale
Tirele. Chikicha, chikicha. Faux départ. Faux départ. Et mon même bande, on va venir faire la course. Je vais vendre ma commune. Alors, vous la signal, Banta pour avoir un contre-temps. On reprendre. C'est tout là qui m'entête, il y a un faux départ. C'est un wakana. Il y a un faux départ. Il y a un foutu qui est à zéro. Il fallait que je sois comme Kangoula officiellement, Boubou d'être dévoilé officiellement. Notable Kenawa, représentant notable. Mais cérémonie Angolo ya Lupemba. Ça sera dans le stade de Koussamine. Un notable a dit que la personne Lupemba. C'est lui le remplaçant valable de l'équipe Kester. Maboko. Mais non, non, non. Voilà. En même temps, avec les Yika, vers l'os en train de dévoiler. Merci, Yaya. Avant les balouka. Ben, Kangoula va Yaya. Kangoula va Matadia Pana. Mana kaya Kangoula yo. Kangoula Pana simu kupatula. Kangoula yo. Le faux prophète Yemine, après le frère Christian. Le vrai prophète, le Bouddha de Maboko. Voilà. Suivez. mesi bana kipiti bampani na nge baleki na nge baya na nge bangwashi na nge mekusala nge bubiai maire la ville tel que Léonard Botambo ma bampani nyonso mekusala nge bamba pe yasala kwendaki nzambu tukomba yo yo mokano ya nzambu pe tukosalaki montre lela mekusala nge awa ya munu ya mungolosi na nzina ya orchestre yange bikisilamu Victoria Eleison ye kangula mu nzila kangula ba petit na nzila ba petit pour la musique lokula officiellement on kangula bo vetu ma kis kangula nge mo kangula bo Antoine nge ya Jean c'est pourquoi besoin pour honorer la messe ya bantu nyonso ya une notabilité quelque nous losilenge mulenge malafu ye samunge pesa
bakimane joli kikesa na baleki na beti na nyonso kipit yake pula miziki na yange wapigana swa Ok. Merci. Betumeka wa kulanda bamfumu wa bwala bamfumu ya mtoto na mbuta joli kimakana yoke yange ve boke nwaninaka yo awa betumeza bande kimaina ya mbuta kuyambulaka sambu betu mosutulante mapoko ve c'est-à-dire betu fami betu yambulante betu fana betu yilika makambu ya lukwa awa betu merekipere yo sambu yokwenda na wapi yokwenda na wapi imene pana kanange kuisa o munu yai o betu zazo bedeza ne Victoria Eleison mukwa na yo na maboko kwa mepesa bana kifuna maboko ya nani ya Joli nani Joli Mubiala na kula kama maboko sana bana même pour ce qui est l'orchestre la force pour la même bana de cuite en pain na monde déjà même le futur la union mais pour se présenter dans toi la yann king kesser bien la bête donc kikesa ngolo nyonso me baka yo force ça nous travailler mo sala kisalo mutindo de ba travailler la vie oui mutalanda yo mutindo ya bikaka yo muke sala papa na yande sans division muke zo be mabango vanda o pia mutakuwa na tout droit mutindo ya no ba namoni maire ya ville ayeko kolongola biloko nyonso ndenge asalaki monument ndenge asalaki nasepeli epuis bana ya mboka oyo ya kipiti bayeminga na esengo bayekolakisa ngai kompani na docteur mpe toza na yawa aza parmi bato basalaki nani bayekopresente ngai monument oyo ya vie donc bapesi ngai bana ya kipiti tout oyo bayebaki vie bayekopresente ngai kopesa vie ngai na maboko na ye asunga nga apesa nga force na continue na Victoria Eleison message ngoloba na honorable Zakari Baswe wazolanda o apprendre ya message na koyebisa zacle honorable et certa eloko yebisa nga joli zonga kin ozo orchestre maboko nazongi kin ye mtapesa nga courage wana nazongi kin nazi orchestre maboko na kopesa recette puis nazo remercier ya mingi na iloba yebisa nga surtout isala minenge alingaki isala Mamuno ya melale, mamuno ya melale, ipopu mebukane, muzola penu miange, tikita, alors, yana yaki, yako tala bino, namoni bino susu, même on a camion, qui n'a mais ni maman t'a pris ça, on a quelque chose, ça va aller la bête de là. Mon ça juste ça, va inaugurer monument Yasaraïna. Mais Malani, on t'a pris ça, on a encadré par jeune la bête, il y a boire la bête équipe. Ça, moment, c'était vraiment la équipe, même pour trois gars, mon taureau, mon kele, en tout cas, Tigita, mais nous faisons bien Mingi. Pour le concert, moi, c'est le stade de la bête, il y a le 30 juin. Il y a ma petite fête que vous avez, mais nous sommes au stade, il y a Charles Digitele. Nous sommes au stade du 30 juin. Voilà. Mais Big Sabin, nous balanons. Tigita. Nange awa na kati ya Kikwit beke zolande mouvement ya grand frère yo vutu kampelo vandaka sangenge ya muvimba ya yandi
kena kima mo je vais meka 3 donc ame kwendaka ngenge ken beta zolande mpila ngeme kuisawa kena baleki na beto ya mingi kelawa yangele sala penza mouvement donc ya betu penza ya bana ikitike ya banzenza dia bovana na kacha mujina boke mingi awa mtazolande nge assister ata na 3 séances ya orchestre awa mugeza bien ngeta basa même 3 4 5 pions lukumu nange na ya kikwiti kwenda kobeta bakote msusu na kikwiti zanga ezamba liboso mais naza vraiment étonné naza vraiment ya kokamwa komona nyonso na omona oyo na comprendre que non Victoria ezaka Victoria donc papa salaki musala papa msusu pa osaka musala donc toujours continuer quand eloko ngona aluta continuer Victoria Eleison toujours continuer kaka c'est l'eau qui est exact donc on est là en plus on a mon le pouvoir et maman et pouvoir et baki sami donc tout ça toi qui est licolo avec les leaders naturels joli baki amen le cerveau mélopé baboya basambwa c'est basambwa bon simbité baki samo qu'il na bango ya bango moko on a kata Victoria c'est joli mubiala comprendre donc c'est ça on est ensemble on est avec oxygène c'est que bien avec le respect de ça bébé péné pour la journée oyo la journée moko historique ils ont l'occasion ya 8e anniversaire Kinshasa Emenea on va sur ensemble na bisoté mais pour nous la saka bolingo oyo mosala sala ki na musique ya Congo puis bolingo on za ki na mpo na mboka na ye ya Congo et puis pour na fief na yo za ki quit oli baki ya mena iko derrière les sous force wono biso bonso tokenda kendeki na biso metanto papa zongi abengi téléphone abi bana fo boya te me mourir loko ko le rapamba ti ya présence na biso ezali awa moi c'est tapilar le phénomène bizarre c'est le mouvement au déjà na sapi ba makamunanga pe na osala mamunanga mais papa tango abengi likambo ya mabele sangoma il faut tout quitter nazaka na poto nazaka na Belgique na kiti na Kinshasa ka pour osala musala ozongi saka bendele wono lelo bana kikwito utana stade ba kosepele pe ba yoka bankunga wana baki ya mena zali ndenge ye moko loba ke note luta continue ayibaki pourquoi banda ko loba pour que akeye mungongo mosusu iti etikali yango to yibaki to loba ki boye Anzambe yo sala ki mokili na yo na mystère osala ki batomi bale kinga ke serena joli bakia koyemba yo yemba ki vraiment yo suki na nzela yo chikili baki dikamonene na koka Nzambe kasi Nzambe pesa pouvoir na baki mokonzi ya binisa ko papa bomba biso tokutala kuna stade de makam tokutala kuna biso nyoso fotomba papa nafukami grand caisse na ye pa na yo na ye kolela yo zali ya na ngai ya natikaki yo tala bana kikwiti ba honore yo basali oyo bakoka kosala nga na ye liboso na yo kolela yo yaya kotika nga te soutenir nga spirituellement physiquement yo za mwana nzambe nga mnandaki yo sala nga grâce wana na soutenir baleki yo tikaki na kombo na Yesu merci beaucoup yaya kozalaka yaya na kombo na Yesu na kombo peuple na yo ya kikwiti na kombo bakinois na kombo bato nyonso na kozala fidèle na kosimba orchestre yo tikaki na kosimba ngo bien na kombo na Yesu yaya kotika nga te na kombo na Yesu ensemble amen. moto ya solo lobaki eza solo vraiment yo tika kibaki
ya kingolo baki luta continua yo ya baki ezali yango yo tirili pouvoir brusu ngana lobi kinge sangola na lubaki ya za makambo baki ya meno yo papa yo papa bolingo na tirelo yo papa yo papa bolingo keno te makambo chikicha tango koki sikoyo kwa ndena bisaki bango keno te akendaki azongi ayoko za makambo epa na ye moko prêtre ouatirele libele baki ya mene tuzana ya ensemble moi c'est un pilote de phénomène bizarre na yeka pemene papa pona za makambo ya baki ya mene merci nene sosali pona ngako merci moni monima ya Viking bafungoli yango lelo po tozala na kikwiti atake nga petit ne mama le drumero abeta bevénement nyonso azali na ye bakazamba tozala yango to remercier fe na biso zacle na geste yana salaki ya otinda délégation vesa onokama ye na bato ebele mpona oya kozwa image tout à l'heure tokutana bongo na stade ya 30 juin mpona événement kaka ya 8e anniversaire ya mort ya King. Merci na lingala facile, merci encore sur na fe na biso zacle bababaswa président Jacques Gesungu certes mama olobaki yango oyo toza vraiment na kati ya territoire King Kesere mene anayebi lingala facile kolo idéologie masolo bango tu balanda idéologie oyo donc lingala facile venanga Zakari bababaswe président Jacques Gesungu à bientôt concert à Mounene donc nabi ko c'est pour l'héritier Fouki donc minga olobeyate aliawa biso za Monique deux font la monument parce que King Kesere on a besoin que quelqu'un va comprendre que nous avons moins tout kutani aba te belé on mettre sur le cerveau bleu ça va écoutez là bon on a quelqu'un mais ce longo ya ba on to stade du 30 juin pour la Indusa car avec Yemogo Baki Amen cerveau mais l'on peut dire penser moto King Kesere mené toloba oza 8e anniversaire mort King Kesere mené cette fois-ci avec Yemei Baki Amen le cerveau mélopé na kata kekete quoi ils avaient pour confirmer que donc Victor Ezara mort quoi Victor Ezara mort milio moni devant mausolée il va la mal à causer tout ça et puis Baki Amen a bendi mza plan là donc à sali ouverture à masolo quoi les gars toloba continue Victor et les son Victoria à lutte à continuer à Victor et c'est gloire à Dieu amen président Jacques Gesungu tonton Kinkula moto na tembe maître Mefika Songo Kibaka et certes donc PDG Marcel Mutambai donc il posait belé à lutte à continuer le roi Salomon Sita Lufiluka donc c'est que kalamingi te okuta na stade pona Indu Sankara loba sala rien mille esprits Jean-Jacques Gesungu Mobiala patron docteur Lermbo patron botalande na pangusa quoi banakin ba mingi te quoi visibilité Zakari baba se mona makambu batula mpaka ba mona peleve